Bonjour, bonsoir ma famille, bonsoir. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que tous a bien partout et pas wapi tozwami na ba famille na bandaku na ba wapi. Tika ete nzamba lola azwa lokumu voilà ye oya salingai na bino grâce ya kote le mabe kozala lisusu na mkola lelo eza na makasi na biso te eza na makasi na ye yango wana to rondaka ye grâce to pesaka ye merci to tiaka ye liboso ya sujet na biso pour ceux qui to telemi boye eza na makasi na biso te kasi na ngolu na ye. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, tendre Père, te pessions, merci. Oza bolingo, oza malamu. Ozali nyonso mpona biso papa soki totelemi lisusu na ntango oyo eza na makasi na biso te bolingo mpe mawa na yo babienfait bagrande chose na yo kati na bomoi na biso merci na bomoi ya papa mama ndeko mwasi mobali oyo azwi libaku ya kotala nga merci na vie ya babone na nga mpe ya batelespectateur nyonso yawe torekomande moma oyo ya biso ya masolo se na lubu ya loboko na yo zala na biso du début jusqu'à la fin tendre père yo nde dirige biso tike to tolingi topartage ezala ekobota mbuma kitoko ekosala la kati na bavi na biso tobebisi o nyonso ayo te ezala mosika nga nazala instrument ya pamba seigneur yo nde transmettre message kati na peuple na yo oyo ekosala quelque chose kati na bavi mpe na bafoyer na bango merci po ete yo oza na bomoi oza nzambe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié amen. Amen, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc nzambe nga obatela biso toza kaka ba oyo ba instrument pamba oya établi atelemisi biso et pourquoi pas tant toyaka boye pona ko partager to banda toujours na prière et to tia liboso ya nyonso et wana nde okomona ke même o to koloba ikoza un impact makasi parce que nzambe azalaki les devants ya nyonso tout. Voilà ma famille na osenga na biso vraiment yo o nano s'abonner peut-être lelo ekozala mbala na ya liboso to mena ba vidéo ya mama Abi je vous prie de vous abonner vous partager vous liker pourquoi pas aussi ko commenter et ba commentaire na bino ekozala bienvenue pe ekosala lisusu et au salanga lisusu bien voilà merci na lisusu na sujet na biso ya très important oyo tolingi to partager lisusu na mokolo ya lelo sujet na biso ya lelo vraiment tozo lobela sur le pardon dans les couples voilà tozo lobela sur le pardon dans les couples vous savez la Bible même ezo yebisa biso que pardon eza puissance oyo eza force oyo eliberaka pardon eza force oyo eliberaka et tozongi lisusu kaka na Bible et Bible ezoyebisa biso que notre Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Boyebi na kati na libala orgueil ememaka faillite na kati na libala orgueil et détruisaka mariage orgueil ebebisaka libala. Tandis que libala eza eloko oyo eza institution divine. Alors eloko eza institution divine, eloko eza recommandé na Nzambe, ezalaka toujours na bénédiction et accompagnaka yango. Cela veut dire le mariage est une grâce. Alors grâce oyo eza na kati na libala, ezalaka toujours na ba grâce mosusu oyo accompagnaka yango, ezalaka toujours na ba grâce mosusu oyo landaka sima na yango na kati na libala. Alors pona biso to bénéficier na grâce wana et pona biso pe to bénéficier na ba grâce bene lisusu oyo eyaka na nzela ya mariage esengeli na biso tozala humble esengeli na biso te tozala na orgueil esengeli na biso te tozala ba orgueilleux to pe ba orgueilleuse na kati na libala parce que tant nazolobela pardon nazolobela mwasi comme mobali tozolobela makambo ya libala alors na kati na makambo ya libala tokozangaka te toujours kotia maloba nzambe na kati parce que libala eza eloko eza sacré eza eloko oyo eza institution divine alors tant tozolobela libala tokotiaka toujours maloba nzambe na kati po eza eloko oyo ye moko tata akela apesa biso tozana pona ko accomplir yango biso tozana pona ko tambusama selon lolenge ye moko tata nzambe ayebaki na kopesa biso mibeko selon le mariage. Vous savez pardon c'est très important na kati na libala pardon eza force mosusu mutu oyo ayebaka kosimilier mutu oyo ayebaka kosenga pardon il faut koyebaki mutu wana aza fort pe atope aza forte. Pardon parce que pardon bibi eza puissant, eza force
oyo libéraka. Donc cela veut dire tant mutu ayebi pe azo reconnaître ata nyonso ke mutu akoisami toza biso nyonso ba humain lelo tokoma okimela kaka ke l'erreur est humaine, l'erreur est humaine, ba nyonso bakoma okimela kaka wana ke l'erreur est humaine. Oui, bien sûr, c'est ça, l'erreur est humaine, mais tant ozo sala erreur wana il faut aussi koyebaka komizongisa, il faut aussi koyebaka kozonga na erreur oyo sali pour que prochainement balobaka nini reculer pour mieux sauter. Donc cela veut dire tant yo reculer prochainement oyeba ndenge nini ya sauter de peur que obetisa conjoint na yo to pe conjointe na yo libaku te osu obetisa muninga na yo libaku te to pe okotisa eloko moko boye te ya mabe na kati ya couple na yo to pe ya couple na bino. Kosenga pardon eza pe kozala na confiance na yo moko. Kozala na confiance na yo moko. Donc cela veut dire que oyebi ba qualité na yo, oyebi pe ba faiblesse na yo, oyebi ba partie fort na yo, oyebi pe ba partie oyo esika wapi ozala ka faible. Alors tant yo o reconnaître, tant yo sali eloko moko, oyo sali ke moninga na yo, mwasi to pe mobali na yo asepeli na yango te, ayebi na kobetisa ma peut-être libaku na yango, il faut aussi kozala na force wana. Kozala na force wana pe koyeba kosenga pardon. Eza pe eloko oyo ezolakisa ke mutu oyo aza na confiance na ye. Aza na confiance na ye. Pardon na kati na couple c'est très important. Surtout mingi lelo tozoka ba maman nde bazo réclamer yango mingi ke ba papa nde bazo sengara pardon te. Eza pasi po yoka mobali asenga mwasi pardon au cas où asali mbeba moko. Okoka mwasi alobi malgré ça nazaka mwasi na mitie na place ya kimwasi na mikitisi na sengi pardon. Oui, c'est très bien. Et ça peut façon oyo mwasi wana azo sala po alakisa yo et ça peut façon ya ko corriger yo. Vous savez, eza na ba manière ebele ya ko corriger batu na vie. Mutu mususu ko yiko corriger na ko lobane boy na ko pese conseil na ko sala e boy. Mais eza na ba correction mususu ya ka par acte. Mutu a posé acte moko boy. Tant a posé acte wana oh yo il fallait qu'il y ait sala yango mais ye asali yango. C'est une façon aussi ya ko corriger yo ya ko lakisa yo que prochainement ce qui yo sali boye tala eloko oyo ko sala yango. C'est très important. C'est très important. Pardon na kati na couple, c'est très important. Et c'est loko oyo, ezo libérer couple, ezo libérer bino na makambo ebele. Parce que soki mwasi oti orgueil, tant que oyebi ki osale loko moko fo omikitsa devant mobali na yo. Mobali de même, oti orgueil, oti ki mobali. Oui, nzamba apesa bino, atablisa bino tant que ba chef na kati ya ba foyer, na kati ya ba couple devant mwasi. Mais chef pe fo yeba ki tango oza chef, ozana collaboratrice moko, ozana mutu moko ozo collaborer na ye, il faut aussi à se sentir que aza vraiment la place na ye. Donc cela veut dire que il faut à se sentir considéré, à se sentir aimé, à se sentir que asa vraiment ne sikra na ye, à se sentir pena que bazo pesa ba valeur na ye o esengeli en tant que aide devant un chef. Alors bité que ceux qui osa chef mobali même si o sali infidélité, ba maman mususu balobi ke oromona même okangi mobali na infidélité, okangi mobali na mbeba, okangi mobali na mabe, mais yo osa toujours la première ya ko singara mobali wana pardon. Cela veut dire basi wana ba sentir place na bangote na kati ya libala. Mwasi alolenge wana ao sentir place na yete na kati na libala. Ao yeba valeur na yete, ao sentir valeur na yete na kati ya libala wana. Valeur na yete na kati na libala wana. Pourquoi à chaque temps, à chaque moment que mobali asala rambeba, c'est la femme oyayaka toujours pour ça la première part. Pardon na kati na couple et ça très important. Alors que ça peut na basi mususu même y a sali mabe, surtout basi ba na mal bouche ou excusez nga na terme, basi ba na rapena munoko makasi wana, basi oyo ba yeba komi kitisate, basi oyo Bible zo bisa biso que les femmes insensées, la femme insensée, moi si oyo ayebi même pas valeur na ye moko na kati na libala. Moi si wana chaque foyer soka sali, en tout cas ma sœur wana oyebisa que qui nzamba sala o grâce okuta na mobali ya modèle wana ke na tango nyonso yo sala mabe mobali wana yaka toujours ko sala première part
il faut pe sanzambe na merci mais sikoyo il faut yo pe oyeba que oza mwasi parce que na kati na libala biso nyonso toza na ba rôle spécifique o nzamba pesa biso o biso so sengeli to exécuter to saela yango to assumer yango donc alors tant yo sali eloko oyo ozomona ke eloko na sali ezali baku devant molongani nanga donc c'est que faut na ya mbango na ya komikitisa elongola ke eloko te au contraire pardon eza force mosusu donc mutu azosenga pardon aza plus fort que mutu oyo aza orgueil eza faiblesse orgueil eza faiblesse je vous dis orgueil eza faiblesse pourquoi nzamba lobi a résister ka liboso ya orgueil a résister parce que oza faible oza na force moko boye te kati na yo oyo ekosala ke bonzambe na ye ekota oyo ekosala ke yakitisa lisusu ba grâce moko boye kati na yo asala yango te parce que oza faible mais tandis que mutu oyo azo reconnaître mabe na ye à chaque fois mutu azo reconnaître mabe na ye ezosala ke a reculer po ayeba ndenge nini ya komie sauter prochainement. Dans le pardon dans les couples c'est très important. Na kati na ba couple na biso to kotisa esprit ya pardon to kotisa eloko wana pardon yango wana moni peut-être ba couple mosusu bakutanaka na ba obstacle bakutanaka na ba difficulté bakutanaka na makambo ya ndenge na ndenge bomona ka à chaque fois ta mosusu boza na projet moko ta mosusu boza na eloko moko o bolingi bosala omona kaka ke eloko moko boye oyo pa alata ko orgueil alati orgueil avandi na kwa na ye oyo pa alata ko orgueil alati orgueil avandi na kwa na ye et na minute wana vide wana botikeli yango nani na minute wana trou wana botikeli diable po aya kokota détruire bino aya kokota a détruire mariage na bino et puis kosenga pardon eza kozala faible te eza pe kozala naïf te eza pe kozala soki ndenge nini te ya un moment il faut toujours eza ba bilo mosusu o esenga ke osengi na pe peut-être pardon te mais osali ka geste moko boye pour montrer que nana posa kimia ekota nanu na kati ya couple nanga nana posa kimia ekota nanu na kati ya ndako na biso et par après nde tokoya kolobela nde tokoya kosolola nde tokoya koyeba nani asalaki mabe nani asalaki boye nani asalaki boye eza pe na ba geste mosusu neti kote ya bapapa mingi oyo bango mpena mo pardon po ebima na monoko na ye c'est difficile quoi aomona neti ki chef elongwe ye aomona neti nga nasenga mwasi pardon non ça fait du bien bapapa omona ke mwasi azosentir ke aza vraiment une reine na maboko ya roi azosentir mpenza ke aza na esika na ye alors soki ata par ba geste moko boye par ba acte moko boye okokobimisa mwasi na yo obimisi ata au signaler que prépare-toi boina zo mema en place moko boye omemi ata place moko boye bosamize bozwi temps na bino eza pe façon osenga pardon na ka ya bamama pe oyebi ke papa alingaka mingi kolia eloko boye eloko boye ezaka plat préféré to pe goût préféré ya mobali nanga donc na moment on a dit qu'il y a un peu monté moi boye osaleli moi plat préféré ndako na yo bongisi yango kitoko ndako propre chambre na yo bongisi yango kitoko parfumé yango bien kitoko makasi aussi soin ya biloko na ye nyonso eza pe façon ya kosenga pardon il y a plusieurs manières il y a plusieurs façons oyo ya kosexcuser na kati na couple ya kosexcuser na kati na couple au moins moninga moko pe mususu il faut ayeba que a retrouver place na ye ayeba que non asalaki nga mabe geste oyo asali eloko oyo asali eza po a se faire pardonner alors nga pe na okanga motema te na osali na ko pardonner ensemble to dialoguer et to continuer route na biso des couples ensemble c'est très important. C'est très important. Et ça, dans le couple, belé le loba kotisi, ba détruire couple na bango, ba détruire ma bala na bango, ba détruire ma kambu et belé. Grâce à pourquoi? Parce que bazana manque ya pardon na kati na couple. Parce que couple au bezana manque ya manque à pardon et ça peut pas si pour couple on a besoin en même temps ya ko dialoguer. Et ça pas si pour couple on a vraiment besoin temps ko dialoguer parce que babi que na chaque moment to rolobaka to dialoguer bon ceux qui disputent et bimi ceux qui mo eloko mo bimi en tout cas a revimba na vai na kwena nga pe na vimba na vai na kwena nga lo avanda nga pe na vanda to tala na ka bon na misu siko libala ngo ya bino
Siko libala ngo ya bino bo vivre ngo ndenge nini boyebi na kati ya libala bonheur eza bato nde basalaka yango nzambe asala libala atia déjà ba bonheur ba bénédiction makambo ebele na kati ya mariage alors biso moko oyo tovandi na kati na mariage yango siko fo toyeba ndenge nini atanke bato oyo nzambe aétablir oyo nzambe atie na kati ya domaine wana ya mariage toyeba siko biso moko lolenge nini tokoyeba na kocréer lisusu davantage oyo ezali ba bonheur na biso na kati na libala yaya nzambe auta likolo takita na se po akoyeso yo limbisa yo sala non toza bato yango wana omoni balobi ke libala c'est de la maturité parce que mutu oyo aza na maturité mutu aza na conscience mutu ayebi importance ya mariage mutu ayebi rôle na ye mutu ayebi eloko nini azosala na kati na mariage na ye akocomprendre certaines choses facilement mpe akoyeba ndenge nini ya kotia ordre na kati ya couple na ye na kati ya vie de couple na ye ya libala na ye pour que bayeba na kovivre bonheur pour bonheur et se créer bacréer yango lisusu ensemble kati na bango très important kati na bango parce que tango bino bovandi wana botie orgueil tango oyo avandi aboyi koloba oyo avandi aboyi kosexcuse oyo avandi avimbani oyo avandi asali bokocréer nini bokocréer nini na kati ya couple na bino bozovivre na kati ya eloko eza lien sacré mais bozovivre peut-être na kati ya haine peut-être na kati ya bamésatante moko boye ya babiloko moko boye oyo ezosunga bino te oyo ezosala ke bagrâce mosusu elokalize bino te oyebi libala eza na babénédiction ebele oyo mosusu kuta eza caché epa nzambe ye moko biso bato toyebaka te tomonaka te libala na kati na libala nzambe aépargnaka biso na biloko ebele nzambe akoki koépargne mwasi na kama moko boye grâce à mobali na ye nzambe akoki koépargne mobali na likama moko boye grâce à mwasi na ye pourquoi parce que bato wana baza lié na lien sacré moko boye bato wana bayebi à chaque moment ntango bakweisamaka bazongaka na se ya makolo ya nzambe bazonganaka entre bango l'un et l'autre epai ya moninga mpona koyeba koluka lisusu kimia koevite oyo ezali biloko ekoki kokomela bango mpona kodétruire mariage na bango na kati ya couple il faut savoir pardonner pardon eza mpe signe ya amour eza mpe signe ya bolingo nalobi yo oza na mwasi na yo osala ye mabe ofingaka ye omaltraitaka ye ta mosusu na miso ya bato mwasi wana azoretrouve place na ye te mwasi wana mpenza devant mobali mpena ye mpena mawa mingi sikoyo mobali yango mpe malgré nyonso osalaka wana ata pardon osengaka te est-ce que bolingo ezali et une chose aussi très importante faut savoir tango osenga pardon eza te kosengi pardon lelo moto alimbisi yo mpo na yo ekomi lokwa faiblesse moko boye oyebi ke nde nasengi ye pardon lelo boye nayeli ye peut-être super nayeli ye telefone ya sika nayeli ye elamba nayeli ye chaussure nayeli ye saka dans lobi lisusu na osala même chose na oyela ye lisusu boye ekomi lokwa faiblesse wana siko okomi kosomba mwasi nao okomi osomba bolingo oyo wana eza malamu te eza mabe makasi eza eloko sikoyo donc bokomi okelekwa contre nature oyo ezali na kati ya domaine ya mariage bokomi okepenza libanda na yango bakado na kati ya bolingo ezaka bien makasi bakado na kati ya libala ezaka bien makasi très important bakado penza esalaka bien ovandi boye peut-être osatandaki te ovandi boye papa ye ayeli yo telefone asika ayeli yo chaussure ayeli yo sac mobali mwasi aye asombeli yo mwa basengle mwa t-shirt asombeli yo mwa jeans asombeli yo mwa basket esalaka bien mais ezala te lokola eloko moko boye ekomi faiblesse ke soki nasali ye mabe na omona pasi te mposo nayeli ye telefone nayeli ye sac nayeli ye mbongo nayeli ye boye en tout cas place wana na ozwa ye kaka wana asu na eloko osala te non wana okomi osomba bolingo okomi sikoyo okoconvaincre mutu na bolingo na eloko moko boye oyo eza matériel oui na kati ya libala ça fait partie eyaka koajoute na kati ya bonheur mais yango te nde kosomba bolingo to mpe kosomba mutu oyo oza na ye grâce ya
bambeba oyo sala bolingo ekoma mabe to pe bambeba ekoma eloko moko boye lokola routine na kati ya couple te yo komisa yango lokola routine donc lokola oyebi ke soki osali boye okoya na mbongo okoya na telefone okoya na sac okoya na eloko boye okose faire pardonner donc ata osali oyebi ke nde naoki esala mabe boye na mwa 100 na nga na mwa 50 na nga na poche na omemela petite wana boye na omemela mwasi na nga ou bien na omemela mobali na nga boye non wana penza ekomi mabe makasi wana libala wana eke na okufa libala wana eke na okufa ezokende pena na kokufa pena de comme loko eloko mo bakomi nde kocharge yango na batterie donc so batterie eza faible so cadeau eza te so nini eza te eke na kokufa batterie non ce n'est pas ça ce n'est pas ça donc yango na lobi il faut tango osenga pardon yo mo oyebi ke ozo reculer pour mieux sauter donc pour mieux sauter wana cela veut dire prochainement je vais faire un effort dans ça l'effort moko pona kwisa lisusu na mbeba wana te pona tutisa lisusu libaku na mobali na nga te soit na mwasi na nga te pour prochainement toyeba na ko avancer il faut progrès ala na kati ya couple. Il faut progrès alors bino mo pena na kati ya couple bino bo vandi pena bo sentir penza progrès otali pena lobi wow to banda boete to zaka boete ngata ona baraka na zaka boye mobali na nga zaka boye mwasi na nga zaka boye mais avec le temps ozomona que la personne azo ke na changer alors que na ko évoluer et ça fait aussi que couple na biso ezo sanini ezo évoluer ezo marcher ezo changer pour to zonga kana ba makamba kala te couple o bozonga kana makamba kala bozongela ka biloko akala c'est que bolimbisana raté boyebi pe kolimbisana te bolimbisana raté boyebi pe kolimbisa te alors tant bozo limbisa te bozo limbisana te boyebisanga boko avancer ndenge nini boko progresser ndenge nini boko zala localiser na ba grâce to pe na ba bénédiction accompagner ka mariage ndenge nini parce que bino boza ba orgueilleux dans ces cas nzamba ko résister devant bino nzamba ko résister devant bino bozalo kwa batu mo boyaki kotika batu na monde en mariage bino bo évoluer raté bino bo prospérer raté bino bo sala raboté baninga msusu pe babala avant babala na sima na bino msusu pe bo bala nzela moko bomoni bango basi ba komi likolo mais bino bozaka wana est-ce que bino boyaki kotika batu te ba o wana pe za ba effort na bango et ça ba force na bango et ça façon bango ba yeli ba comprendre libala domaine o bazali ya mariage yango ezo sala que basala eloko wana mais bino lokola boza ba orgueil nzambe pas ko résister devant bino botika la ha ndenge wana botelema pi lokwa ba roulage donc bato mususu bazoya bazoleka bato mususu bazo évoluer bino botika li botelemika wana pardon dans les couples c'est très important mabala ba couple boye ba kolimbisana boyeba kolimbisana moko na moko il faut à reconnaître erreur na ye moko na moko faut à reconnaître place na ye maman nazo encourager moi si moko oyo zaka toujours les devant pour la kolimbisa mobali na yo maman kotsuka ka wana te mais tia epe na ba prière tia epe na maboko na nzambe pour qu'il comprendre que oh yo salaka eza pour na ko corriger pour y passer la demain parce que yo posa na besoin nango ngana lobara toujours que il y a plusieurs choses dans le mariage eux ça toujours vice versa et ça ba biloko mususu ba ko ba non mobali o eza yo nzamba établissement yo ozala boy osala boy moi si o eza yo mais il y a des choses mususu na kati ya libala ezaka vice versa parce que mutu nyonso na kati ya libala na posa à se sentir heureuse mutu nyonso na kati ya libala alors la posa a retrouvé place na ye na kati na libala moi si oyo banda kota libala yebi pardon ya mobali o banda kota libala yebi pardon ya moi c'était est-ce que mutu andenge wana azo retrouver place na ye dans les mariages est-ce que mutu andenge wana akozala na courage ya koya ko dialoguer na muninga po ayebi ke kuna tana ke ya considérer ne malobanga na lobate atanga na lobina ko mata ko sa bena osenga pardon na okita kaka sikoyo en tout cas nzamba pesa basi ya ndenge na susu motema munene pe makasi et papa yo mtozo landanga yo mtozuli bakwa ko landanga soko za na mwasi ya ndenge wana papa yeba ko za na bijou na maboko na yo alors soko perdre yango e ko za la pasi yeba siko ko tia mwasi wana ne sika na ye yeba pe ko pesa mwasi wana esika na ye yeba pe ko pesa mwasi wana ba valeur na ye mobali pe o za na mwasi
oyo mwasi opoza na mobali oyo aseskizaka air nyonso yo atosali mabe atosali ke impolitesse atoza teti ndenge nini mobali wana yaka toujours mama totia na se mama limbisa oza mama zala motema monene yo nde mwasi na nga yaya mibali ya bongo na lelo bakoma pasi bakoma mibala koluka na torche boye ya koluka na bougie mais soki nzambe asali yo grâce ozwi mobala ndenge wana yayaka ngai ye tia ye na mabondeli mpe change biso tolobaka mwasi nde bizaleli ya mwasi nde ekontaka mama beauté c'est très important oui parce que eza na babeauté ebele eza libanda so tobimi ya tomona babeauté ya ndenge na ndenge mais baa bacélibataire mais baa na kati ya koluka mais ntango nzambe asali yo grâce malgré oyo oza kitoko pe oza ekela mwa nzambe po oza kitoko oza ekela mwa nzambe alors yeba ko saisir grâce po opportunité oyo nzambe asali yo yeba kobatela libala na yo zala mwasi akomikitisa zala mwasi oyo ayebaka berere na ya reconnaître yango mpe amitiaka na place na ye ekoma routine na yo te mais à chaque fois kosali erreur moko o se rendre compte que eza erreur to mpe mobali na yo ayebisi yo ke eza erreur mama prochainement sala effort plutôt ya kochange ya kolonga erreur wana pour oyeba na ko évoluer. En tout cas, conseil oyo eza pour la couple. Eza penza pour na ba maman, eza penza pour na ba papa parce que na kati na libala, pardon, c'est très important. Tu éviter orgueil na kati na libala. Tu éviter orgueil pour que nzamba résister devant bisoté. Mutu moko eki otika mutu na monde libala azate. Mutu moko eki otika bat na monde ba mari azate. Yo soko bala peut-être pour na prestige, pour na ki matalana bala ba mona ki yo pour la alliance yo pour bali. Eza na ngoma bete. Mais tant au koti siko faut quand même conscience. Quand on côté faut quand même conscience faut yeba eloko nini o ngana za eloko nini o ngana eko sala donc cela veut dire faut na profiter na grâce oyo c'est très important il faut ko yeba ko senga pardon na kati ya couple il faut ko yeba ko tia muninga pe mususu na esika na na kati na couple et ba bénédiction et ba na ko localiser bino voilà oyo tozaki nango auto partager na mukola lelo yango wana que le Seigneur vous bénisse abondamment en tout cas ce que vous suivez bakwa kolandanga kozanga te ko s'abonner kozanga te ko liker ceux qui s'abonnent na muto s'abonner liker partager pourquoi pas ko commenter et nzamba lola pambola biso j'espère que prochainement les sous tokoya par sa grâce soka continuer ko battre la biso tokoya les sous pour na ko partager et le coup mukembe kozonge pa na ye merci beaucoup que Dieu vous bénisse abondamment merci.